papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro il attaque alliance yange katana. Nabituma bazuwa yo bundisanga iya 5 ans. Jamna bamana modele tina pamia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga oh kwanya. Mange wa Mokosa, Kilima Boma, Giselle Irene, Masandoki wa Mokosa, Abisana kwanza muna wa Mange wa. Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service umela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran. Masiando ki TV o mama abino la kabino kakaba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran na Masiando ki esa la ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama abino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka salaka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbango moi saleki mibali na bandaku mama vende et pesa zuwa te sponsor na biso ya mvandu la patronne Betty ya Dorte Achille Kapesa merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham moi ya pembe ya vie na nga Jansi Bolanga mukonja yo jiba vandaji balobi yonde bo frère na biso a sir Jansi Bolanga. Merci na mama Tazi Vita, ya papa Trésor Chou na katia bunde se Tazi Vita Imana. Porte-parole na biso ya mayele to sepela kandenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo abenga kayo et ça la kabiso bien makasi to pesi merci na mama Bibi chez Mwanzambi et uno en direct de 001 BBC de moi-même Bibi chez Euno balobi wumela boni basango ya Naomi Mwenge na katia Luton Naomi Abel et ya le balobi de longue jambe to kendaka bongo na Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine na kati ya Bundes tantine voisine merci na jolie Florence koko ya Jolina na kati ya SNB na Bundes Tokos bamure na bamure sto bosente kopesa merci na ya Willy Musheni le vrai code mboka papa social ba mama na ba papa bolandaka mama Irene bamure na bamurezi ba papa na ba mama ya Jérusalem ça va tension kitoko biso sava nzambe azobatela bongo te titi Gracia Bundes banque viena nga bande konosu bandaka biso partout na ela kabino masola solo tobetaka aubergine te na ebisa kabino to sala ka ba publicité to ebisa ka bandeko bazana bokono ya diabète bazoluka kimia na kati ya nzoto sikre na bango ezala stable ba bibenga mama Rosette bikulu na kati ya Hollande pib elekaka epa na biso ba mama balingaka pe kolata kitoko bazoluka ba super wax ya original ndenge totekaka ba super wax na ba grand super balobi bobenga impératrice MK na kati ya Autriche impératrice MK kindoki na poste soka tselo loko lundi mardi oziango na bopete na kimia balobi assurance impératrice MK kindoki na poste somba grand somba super wax ya original benga na plus 43 67 64 53 21 69 atekaka na WhatsApp koluka na messenger te Facebook bosana ya salela kakaka WhatsApp voilà bamure na bamure sto bosana te ko ebisa bandeko balandaka biso toza na Grace Light cosmétique
na rappelaka ba mama nyonso o balandaka mama Irène batu batekaka mafuta na kamwaka biloko batekaka bapakolaka yango te mais pa ya mama Corneille Lutadi la Grace Light babi biso ba oyo topakolaka yango seke bien po ye moko pe asalela kaka gamme ya mafuta na ye yango tozobenga bino boza na problème ya po oyo napakola baproduit makasi esalanga bambuma ya noir na nzoto olingi elongwa benga mama Corneille Lutadi la Grace Light cosmétique eza pona bino oyo nazalaka mwindu na nyi mwindu nange ezala propre nalingi nduta te nalingi tashi te bakashe betanga na pakola bipakola boya balobi solution eza na Grace Light cosmétique epa ya mama Corneille Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata aza pe na boutique Rehoboth kolata kitoko kuna erataka te toza na ba garantie ya 10 ans ndeko nanga somba ba chenti no ya kitoko ba médaille nyonso lingi eza kuna garantie ya 10 ans wana ata soki lelo nzamba bengi yo otika ngo pe na testament ke na tika bino ba garantie ya vie. Voilà, merci pour la patience et la fidélité maman Irène ayaka ambiance ya Irène Masiendo kitivi to kenda kanango boy bisona meme bino eza vraiment moulaité ce que moni maman Irène a lobby c'est que lisolo eza mukuse na juste kosenga conseil na bandeko balandaka mama Irène en tout cas s'il te plaît boko melanga na ba commentaire bo selanga ba voice poto tindela ndeko oyo abi mama Irène tunelanga conseil nazali fi moko na luka vi ya nzela poto ngai moko na bunda mingi pona koma na poto mama Irène famille ya pasi ngai moko mwana liboso nazali pe mwasi nasalaki vraiment fort akibo mwasi na bundaki na bambongo na nga moko noko te papa leki te mama leki te na komi poto tango na komi poto na okutana mobali moko awa na poto mama Irène nde tozovanda na ye mobali wana zali mobali moko tokutene awa na poto tovandi ne tozanda ku moko neka ba realita poto ezalaka nzamba ya kosala ngolu yaza na mukanda nga pe nazwaki mukanda na nga tosangisi makambo tovandi tozanda ku moko mama Irène ti tovaka na tovandaka na ndaku toboti mwana liboso mama Irène mobali nanga aza na projet te tovaka kiyendi ndenge mobali asalaka mbongo nezaka tofuti ndaku tolie tolati tobombaka te topansaka na eloko te kotinda pe na Afrique soko ngo tinda fo okosa po soko kosi te ekobota problème aza bongo mama Irène aza na projet te nde tozaka na poto projet eza te donc vi na biso na poto ezaka kolia kolata kolala tosuki bongo nabotaki mwa biso mama Irène nga banda Afrique nakangaka suki makasi pe yango pe salake ebatilanga so bambongo na bima pe libanda mboka na kota bapoto ndambu tina se retrouver awa esika na zeli tokotanga pays azali te pona azosenga conseil abi mama Irène tant pe na komi na poto oyo en tout cas nazosala musala suki nzamba azosunga nazozwa vraiment mbongo mobali nanga asalaka mama Irène chose grave mobali alingaka kaka soki afuti ndaku loko ayebike nga nakanga suki bafuta nga mbongo nasombaka biloko tokomi siko na bana deja mibale mama Irène ndenge tozovanda naza su na zemi pona kebota mwana ya misatu nakangaka suki magetu zemi nanga nakanga suki banana ya poto nakanga suki bana tokutana nakanga suki tobeta bana mibale zemi naza nangeza lokwana kebota 3e mwana mama Irène ndenge tokanga suki boye soka futi kaka ndako asombaka eloko te miliki biloko nyonso kolia ezaka na charge nanga menga na sala nanu te nazwaki mukanda me kokoma nanga eza kozwa zemi nalandisi bana o nazoboteza kwa 3e mwana mama Irène ndenga kata bongo yo pokanga suki kozwaka mbongo po mama Irène nakanga pena suki nalembaka te eza musala nanga oyo pe sombaka biloko ya kolia mama Irène en tout cas nasombaka biloko kolia tozangaka eloko te nyonso asengaka aliaka mama Irène aza makasi na kobomba mbongo nabombaka mbongo mama Irène soko mobile ayebika ozata na mwa 100 € ako créer ba problème ti boko dépenser 100 wana ya za bongo tozalaka na projet te toviva kaka ndengwana soka futi ndaku tole tomeli tolati mweza ku tomona tole tomeli tole tofuti ndaku tozanga tansu mbonga mingi mwana fonga kana bimisa mbongo na kanga suki to na kanga mutu suki pona somba biloko ndaku tovivaka bongo na 20 papa mbalebele papa o eza vite vi yango yo lingi vi nini mama Irène tovivaka bongo ngana mona ngo bizarre vient que naza mwana liboso famille ya pasi na ekipoto ko luka vi bandenge papa kendaka nanga na sepelaka nango te po venir ezate mama Irène koliana kolata kolana na poto ye asuki bongo mama Irène pesaka conseil sengelanga pe conseil ba mourena ba mourir tant on a ebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana mota zozonga
tozobeta masola so tozobeta aubergine te pona kosunga communauté yo muto kolanda mama Irène landango vraiment na bokebi de façon ko pesa ndeko na biso ya mwasi conseil aye kosenga conseil parce que landaka mama Irène abina monaka ba mure na ba murezi bazali ba mama Chantal Evita bazali ba mama Louise Koli bazali wana ba mama Rosita Tenda quand même ba pesaka ba conseil bien betana liso nanga ba joli musunga de longue jambe bazawana ba pesanga conseil na ya be ya Zakari Tolomba mwasi kitoko peta imami la plus belle naza vraiment na posa ya ba conseil alobi mama Irène tango esala mi bongo ndenga na kanga suki na bomba mbongo naza na zemi ya mwana misatu fona bota bana baza mike mama Irène nakoma ekoka nzoto nanga mabe ndeti nalingi na bota nakomaki vraiment ko sentir mabe parce que nakomi pe vraiment na suka mikolo nange komi na suka natali mokili ba réalité na bomba mbongo na ndaku na kwe moko boy na comprendre te loko moko ekotelenga ko banga tellement na bote mo ebiso na césarienne ya mibale na césarienne de to ka na poto ko bota ba césarienne ezalaka mabe vi que zemi pe emisa te compliqué nga mwa mingi na ebisi mobali nga nazoyoka bien te nazokende hôpital otika na bana nazoyoka penza mabe on dirait na lingi na bota abi problème ezate to kende kotika on hôpital nga boketika nga nazoyoka bien te habité na bano mike be malamu benga no kaka ba pompier habité malamu ke kaka kotika nga bi OK toke kotika yo mama Irène na kokite na ebisi nga bi papa omoninga yo ketika nga boyo naza na mbongo na ndako naza na 12 000 euros na ndako abi ah bon oza na 12 000 abi naza na 12 000 euros oh oziango apa abi ah papa ndeka na kanga suki nde na bombaka abi 12 000 abi oui bandana ya poto ndenge otiake yo futaka ndako wana somba biloko kolia nga lokola mwasi na yebi ko bomba leo naza na 12 000 abi ah bon félicitations ebobo mambongo 12 000 abi 12 000 mama eza wapi na yebisi papa ta na tiki mbongo awa na tiki biloka bana boy bondela pona nga nazoka mabe eza 3e fois na okebota na césarienne vike nazolandisa bana esalaki nga lokwa kobanga baki kotika nga na hôpital to komi na hôpital batiki nga bazongi nga na tikaki na hôpital baseli nga ba contrôle mera ni ti ba 18 ba en tout cas ba moni loko te et puis na kobota na nga na tawana te na koki na nga pe na zonga na nga ndaku tout va bien mama Irène kozonga na zonga kaka ndaku na kuta mobile na nga asilika ba mugene ba murezi bolanda asilika problème nini nga mona remarque mobile nanga a changé eza nini papa tozalaki bien papa changé alingi koseka te akangika kelungi mama Irène eleki jour moto lali jour elana so ozoke musala te problème na bio te na bengi da chef na biso na okeye nanga susu musala te abi opona nini abinaki ekonyoka maka na musala bâtiment pona nini eloko mbongo eza yango na kati ya ndako 12 000 tokofutaka na biso ndako ngana ke konyoka maka na bâtiment na malili oyo na okeye nanga musala te na esi chef nanga na tiki nanga musala oh papa makamnya bime mbongo eza ndako 12 000 ngana bimanga tongo na ke konyoka maka na musala bâtiment mbongo futa ndako eza nango awa mama Irène mobali nanga atomboki ofoto futa na ndako na mbongo so mbongo esisi ma peut-être tokotala oyo ekoya mama Irène ndako mbala mo ekoti mobulu naloba na papa mama Irène lokwa na ese mobali vérité mobali asiliki donc pona mobali ezaka fona kosaka lokwa na lobi vérité mera na memi ngambo ndako nanga ekoti compréhension akomi ko menacenga mbongo wana foto dépense ngo foto futela kandaku ya weko nyoka makana batima te makambo ebele azoba mama Irène esala kinga bia te mato bande kuswa na bi na benga grand frère na ye na pesa rapport ya na ye ba mama na ebisaka bino eloko moko na mabala oyo bandeko tozo vanda foko yekolana soki oza na problème na mobali na yo kozaka na presa ko benga fama mobali te kokanisaka te fema mibali nyonso bapesaka bandeko na bango conseil kokanisa te fema mibali nyonso bazwaka part ya basi bandeko na bango ndeko ya mutu aza ndeko ya mutu okopesa conseil lelo bakoyoka yo lobi bakoyoka yo 3e fois bakoboya yo ekokoma lokolo ozoko étouffer bango po wana aza ndeko na bango mama Irène na bengi grand frère nena pesa rapport grand frère nazo ebisanga lobi ah mais soki alobi bongo aza pe quand même mutu salaka lokola azwi congé na musala na komeka kosola ne bongo yo 12 000 yango ozwi yango wapi yo kosalaka te ozwi mbongo wana bi grand frère nakangaka basuki abi meza mbongo na bino ndako soki alobi azwi lokola repo vanda na ye ah bofuta ndako na mwelo ko bate mena komeka kosola ne mama Irène azalaki choqué na réponse à grand frère na ye nazalaki vraiment choqué na ye kosola na mwasa grand frère na ye na meka ko expliquer mbanda nanga lobi eza ndenge na bango soko vaye na bango po bongeza pasi
Même nga makambo nazovivre na ndako kaka yango wana. Bazalaka soki baloka bango soki ezalaka nini bazalaka kaka bongo. Abi mobali no mwasi abotaka ne mwana liboso aboyeka mpona makambo bavivaka bazalaka na venir te. Baza na projet te bavandisaka mwasi te ko projet tosala bango bazalaka nango te. Bando ifaka yendi mwasi liboso azalaki mwana kola awa na France. Abande koelaka mobali azo organiser te aza na ba projet te asalaka zoka mbongo mamona na mbongo te soka futi ndaka so bilamba lati vine kendaka bongo. Mama Irene mbongo wana eza na maboko na ngati sikoyo. Mais naza na menace moba bifona pesa mbongo to banda kufuta ndako mama Irene. Makambo na zo biso Irene eza pasi. Na leli. Mbongo na bombi tangu mulai mama Irene. Mobala longwe musala pa moni mbongo mais pona lobi ne vérité. Mobali nanga sozo vane ofo oko makaka lokuta. Soko lobi ne vérité na sala mere ako compliqué bo pesa nga conseil na sala nini. Na pesa mbongo ngo nyonso. Na boma nanga libala ngo naza na zemi mama Irene ifo na bota kalate. Nazo souffrir mama Irene na otaki hôpital nde bayebisaki nga nazonga bana nazongi toke siko 3 semaines ngo naza na ndako. Non na boti nanga kaka te. Mais soki na bengi bandeko ne bazozwa na bango ka part na ye. Bazokote na bango kaka ye mama Irene. Soki na pesi ba rapport bandeko nango azalaka donc pour ye mama Irene na ebite eza nini. Yango lokwa na landa ko na yeko senga conseil naza vraiment fatigué. Naza na zi mama Irene to vana mobalo eza 3e mwana projet ezate avenir to yebite to kendaka ki yendi to bombela bana ata infranté to zape ata na projet te ata to ata mabele ata na Kishasa otenengo sala to bonta to bana tanda ku kotowe avenir ko zande Irene ezate ata projet apes na ngata kanga lupango ko ba na famille ezalaka te mama Irene to za sans projet to vivaka ka bongo o eza 3e mwana zobota. Yango na yeko senga conseil bo sunga na sala nini. Na pesa eka mbongo na bomba na pasi. To na pesa ete libala nge kufa mene ndaku na nge koti matata. Depuis na loba eka vérité ke papa na bomba mbongo na komi na 12 mere mobile na nga lokolo eka mbongo mama Irene. Na ebite mobile na vanda kane aza fragile na mbongo, aza allergique na mbongo, ye bata bongo na mokili baza. Na basi na mibali bazali. Omwana mwasi azaka allergique na mbongo aza fragile na mbongo ayoka kateke mbongo eza na ndaku. Mibali ya bongo bazali, basi ya bongo pe surtout na poto bazali. Basi balinga mbongo makasi, oui, mutaboya ka mbongo te mais tout excès nuit. Muto lingi mbongo makasi koleka yesu masio apesa ka souffle de vie eza défaut. Yango ndeko yeko senga conseil na ba mourir na ba moureuse bo pesa e conseil asala nini maele na esuki ndako eningani bana mbala ko bazana 12000 € mbala kati musala bia ko sala lisusu te akoke nyoka mana musala batima te mbongo futa ndako ezala ngona ndako maire pona lobaki vérité ke nazana mbongo na banga ki mama Irene zemo ezo compliquer nga makasi o eza 3e fois na ke kobota mais na boti bana landisi bana mibaye na césarienne na ebiteni ekome nga na zemi na ndoka badule na binzemi na yako kufa na tiki mbo quelque part nde na bombela omona mutu pe muso ya ko mona ngo azionga ke nango na ebisaka même tozo vanda na vérité pour ne sait jamais tozo ka mutaki hôpital ka zombi susute na lobaka avec teska na tiembo mama Irene etournele nga na vinaigre naza na kati ya ndako na ngeza ya koninga na makasi yango na yeko senga conseil ko mama Irene ko swana moko ndima teke na zemi toza na barando moko me okondima teke na zemi yango na yeko senga conseil na sala nini na pesa eka kambongo wango na mmanya na suki na mawa bandeko nanga mukileza na makambo ebele misolo esilaka te esili mwasi azotuna asala nini apesa kaka mbongo yango obia boya kopesa libala kufa aye kosenga bino conseil bandeko bolandaka mama Irene bokomela biso ekosala vraiment bien makasi. Merci na bandeko nyonso bolandaka mama Irene ba obo sabona ba obo partageaka masolo mama Irene nzamba lolo apambola bino ba obo pesaka ba conseil bandeko nanga tango te ko beteli sola boye ko pesa conseil ya kofinga te ko pesa conseil ya licho te pesa conseil moko mekano ko réfléchir avant pesa conseil. Ya de makamsu na vie pesa conseil na réseaux sociaux ndoko sungi mutumo quelque part nzamba lolo akopambola yo ndenge tolobaka bolamu epolaka te
bamoure na bamourezi nyonso bolandaki mama Irène mpona problème mwana biso Nicole na Maroc. Nazo continue kosenga bino ba merci nzamba lola akanisela bino mutu nyonso ateki loboko na ye na panie wana ayebaka esali misala ya malamu. Nicole aza malamu, traitement ezoleka bien, sumasi ya soka zongi na bokonzi na ete tokoyoka ya Nicole akoleka su mpona kopesa bandeko merci. Bandeko nyonso bopesaki mbongo, soki tozongeli bino te seke kombo epasaki bien. Ba oyo tozozongela seke kombo ekomaki peut-être mabe, to code ezalaki malamu te. Mais oyo bopesaki tozongeli bino te, boyebaka tozwi. Nzambe apambola bandeko nyonso bandaka biso partout, bandeko nyonso bosunga biso na ba prière, basali na nzambe nyonso, nzamba lola akanisela Berger Pepe Mwanza na kati ya Belgique. Berger Pepe Mwanza na kati ya Belgique, mobali ya mama Nelly. Berger Pepe Mwanza na kati ya Belgique, totikaka yo te ndenge pe otikaka biso toza mosali na nzambe me biso pe bana toza na posa kobondela tata na lola abatela biso papa abatela biso Berger Pepe Mwanza. Ba mama nyonso o balandaka mama Irène Masiandoki, ba mama nyonso bazali vraiment pembe nyamento ba sentir nyonso elobi Berger Pepe Mwanza merci. Na nyonso osali po na ye Nicole, na nyonso sara po na Irène Masiandoki TV. Berger Pepe Mwanza na nzoto aza grand frère, na molimo aza papa, nzamba kanisela yo. Apambola wana libota na génération nyonso ezala béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Topesi nzambe merci, tokutani mbala sima soki mwana motazongi te la na lobi bisou bye. Eden Marché Lidl na kati ya Kinshasa. Ba diaspora benga na numero wana ezoleka okozwa Eden Marché. Eden Marché ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko na ba famille na yo na Congo Kinshasa na commune nyonso partout bozali baza na transport. Lidl na kati ya Kinshasa, Eden Marché na biloko ya kolia ya qualité. Bobenga bokozala jamais déçu balobi Eden. Bonjour madame. Bonjour. De la part de maman Ideni de Londres. Oui. Baptiste Naina Otika Biloko. Biloko. Toujours Otika Langa. Yeah. Maman Ideni na Londres. Tona sac ya makala, demi sac ya fufu, sac ya semoule. Ili loso pili na kape tomate. Nyonso yanga. Mama Ideni abaki salo sibi to yebati. Na deba. Aebisaki ngai. Bagoya kotika biloko me na ndimete nga na ebeka kiza lokuta. Ya solo. Mais na monde peut-être que c'est réalité. Vraiment. Comment Eden Marché. Eden Marché. Eden Marché, vous avez fait vraiment. Vous avez fait. Nous sommes au Tigilanga. Si on est au Tigilanga, boy.